bonsoir, ça dépend de l'air. Vous avez un abisso, bandeko balandi tindika télévision. Merci à cause de toujours wana pour nous koyamba topé pour devant et tant que la bino. Vous continuez à s'abonner massivement à tindika télévision. Vous continuez à partager. Puis na kolaki basa on abisso fidèle internaute dans un qui a toujours fait ça en de la bakolo chaîne. La combo ya papi Kelina refin qui saute sans oublier. On vient Luca stage Jésus na 4 à Londres. On a besoin de maman Jenda ya Kaimbe. Futur député en 2023, mon vieux Doudou Kandolo, Bambo Tessu qui est au Canada. Bande kolandi na zali lelo na mwana mboka mboloko kozali ne awa toko meka kosola toko sala banalise makambo etali actualité politique ya mboka na biso exactement na kopesa mbote mwana mboka mbote mama Sephora mami kolebele mwana mboka oui tozali vraiment tozo sala kaka politique tozali vraiment mama Sephora toza force ezali tozali vraiment mwana mboka tokota directement na mwa masolo tomoni IGF yaki na mwa vitesse moi makasi ya kokanga ba détourner to éviter ceux qui suki wapi parce que tisiko ba détourner mais on continue toujours au salama na ba entreprise et belé ba détourner mais on continue toujours au salama IGF est comme ya famille et comme ya famille oh na yebi sur vérité IGF est ya famille wa bana wana na lobi kaka mais yebelat IGF est comme ya famille pour IGF bisoto yebagi ya chilombo et zalaki IGF il faut kanga tous les antivaleurs au bayiba kimbongo ya mboka maintenant ko kamwa lelo IGF combien de famille basimba matata te basimba Nicolas Kazali te basim IGF to yeba kango kaka ya Tony ya nani ya Willy Bakongo mais côté tikali batu basakani na mbongo soki IGF ezalaki na mboko mbele ba libérer monsieur Kabundu te comme les banda mboka oh mais oui d'abord un peu contre mais maman, Nalobi, nous sommes en politique. IGF, pour Nangamboloko, à Zosale le côté. Pour ce qui IGF a seulement, pour Nakozongi Sambongo Yamboka na trésor, il faut que Kabundu Anabas l'arrêter. Basa la bango audit. Et jusqu'aujourd'hui, maman, Nakoyebi Sayo que Elo comme côté IGF à Nazosal. Y'a lobby que IGF est comme dans la famille. Yebelaka. Mais tu as peine de Jean-Marc Kabundu, tu as dit que na babilo mo beza illégaux na babilo loka ba minéré et tout et vous mêlez depuis longtemps. Tu as évité tout le monde qui encore yaki na ba actualité mais ba tout le monde ba décoper na ba lobby le minité tu as évité à faire. Mais na lobby na yo IGF faza ya ndako. Bilamba ya salité ba nika kango na chambre. Ba bimisa kango libanda te. Tokoki ko saliri ndako na biso te. La raison pour laquelle Monsieur Kabundu, malgré des bêtises qu'il y a à commettre, c'est notre frère de l'UDPS. Alors, d'autre part, si Kabundu aujourd'hui a commis patron, c'est grâce à nous l'UDPS. Parce que nous sommes tous na poste. Mais écoutez, maman, nous sommes tous qui est wana. Mais tu sais, nous avons IGF, Zila Lenget. Alors, de la biso Kabundu, rien. Tous ceux qui ont Kabundu a commis les bandambok. Nous avons tous les IGF. Ezaya famille maman. Mais na lobi IGF ezaya famille. Ezaya famille IGF. Na kokota na ngamusi ndote. Comprendre que IGF ezaya famille. Na lobi eza pour la République te. IGF wana ezoko soutenir même Konjamboka te. Parce que lui-même le président de la République a lobaki yango. Et c'est notre frère, même leki na yemoko ya ndako. Soki ayibi fo bakangaye. Mais jusqu'à présent, IGF azosala musala te. Donc, on a le président qui a été belé, on a lié la famille, la chef de l'État. Ce qui a été lié à Nan. On a été sur le Yambok. On a été comme patron. Nous sommes en salir réputation de Yambok. Il y a un moment où on a eu fait que faire un monde de Gabila. Maman. Maman, il y a un justice que l'on lui-même, le président de la République, a un certificat de la justice congolaise. Donc ça veut dire zéro. Maman, il y a une maladie dans notre pays. Et la maladie est ayakal. Ceux qui sont congolais, ils vont maladie est la corruption. C'est notre maladie. Surtout nous, na Congo, nous les Congolais. Kota corruption, maman. Oh, maman, bisot. Pire petit na ngabi bomba dossier wana zo moi $100 bomba dossier na moi $2 millions yango aujourd'hui monsieur Willy Bakongo libanda biloko amar kwanati petit zo moi kanyaka fina bouton toyoka bo Willy Bakongo bimi na grâce présidentielle
Et jusqu'à présent, mais IDPS a boyaki maman. Biso to za bactérie ya fini. Il faut comprendre que M. Willy Bakonga tia bimaka wana. Ezalaki grâce présidentielle. Alesaki pire ba petit na ye. Na maman ya justice rose. Maman wana madame la ministre. Soki madame la ministre, soki madame la dame, soki la dame des ministres. Madame des ministres wana banda kota na ministère ya justice. 010. 010. Yango tolobaki Rose Mutombo azala libanda atikela biso justice. Mais maman, kozala muluba ndemboke komi ya baluba. Non, vous confondre. Le président de la République alobaki je ne suis pas un président ya baluba mais naza président ba congolais nyonso. Donc soki yo muluba ba tia na institution, lokola mokonjambo kaza muluba ndo sala bêtise. Non, président kozala na okura ya biloko wana te. Mama Rose azawana lokola congolais. Asala musala ndenge congolais asengeli. Ndeto koloba Rosa wana banda kota amona kesi ya mbongo ya Congo nie. Ministère ya justice ekufa. Lisolo ya justice ekufa. Nde ozomona ba grâce présidentielle tina ba kamere. Mama awa na minito soko kutana mbongo nozwa. Po état de droit babomiango. Batu babomiango bato balinga chilombo te. O balinga IDPS te. Ngana zo vérité. Totika ka sentiment. Tozana belema moko bazolinga pouvoir ya biso IDPS te. Nde bazo combattre état de droit. Bazo combattre état de droit. Ndene yebiso ke président de la République na lombangu il faut changer nouvelle génération au bako servir République. Mais soki ka batata wana maman 0 sur 0. Gouvernement Sama kutuna lenga obeta masolo te. Kasi la dame la justice pas ça partir. Mais na lobi na yo basama wana baza incapable ya kosala pona mboka. Ce sont des gens au babé qui bakuna libana. Na zé. Surtout ba imboka ba sepele comme on a gouvernement ba jeune, comme on a peu premier ministre jeune, mais jusque là et le monde est au marché, tout le monde ba démission mo singa kutu bango ba démission. Maman travaille contre agité. To ko pensa vie moko pazana ba 70 ans. Poste à travailler pour les gars jeunes aux 30 ans. Problème est zaka ke bato bazonga na prise de conscience. Batika ndebe intérêt personnel. Et loko ebomi mboka Congo, mwana ya noko. Mwana tata mwasi. Ndeko na biso. Kalonji wa kalonji. Chambui wa chambui. Nde loko ebomi mboka. Mais ceux qui ba comprendre na prise de conscience. Muto a travaillé pour l'intérêt ya ba congolais nyonso. Tozika exemple ya notre frère Kabuya. Azana mitu kebele asomi mapango ebele. Mais ako servir ba ninga ba collègues ba parlementaire débouté ba se retrouver. Donc ça c'est l'effet de blague avec les gens. Mutuaza wana pour intérêt personnel mais pour intérêt général, il a fini. Mais boba les peuples d'abord. Mais maman ya ngona lobi. Slogan est kenda ba imboka ba retourner dans la mboka. Wapi wana maman? Il dépêche pour là sur le peuple d'abord. Mais non, il faut y battre. Il dépêche à Zosal. Problème est ali wana na zolo boboy. Biso tant que bana ya IDPS to combattre ndé bato ba yakina esprit ya anti-valeur. Omoni na manda mukonja mboka. Il y a des gens ba yebaki que Félix ndenga yena pouvoir. Mboka Congo ko changer. Ndo moni bato wana basali click na bango. Na majorité oyo ya Kazembele politique nambe Congo nzizila. Mwana ya botama soki na Tanzanie mama na yazalaki cheli ya munene. Woso brande mama. Oya bomela biso musée. Sikoyo majorité wana nde ebomaki Fachi Beton. Fachi Beton vanda lobi na zone ya ta union sacrée. Les mêmes union sacrée wana ti le loba kroga jam. Yango moninga na loba na mkonza mboka pourquoi kotikala ko bongo na niawo te. Niawo kotikala ko bongo na mbwa te. Donc soki mutu aza mbwa atikali mbwa. Soki mutu aza niawo atikali niawo. Donc ça veut dire quoi? Le président de la République il faut que tous les gens de Kabila, ce sont des traîtres. Tous les gens qui ont travaillé avec M. Kabila pendant 18 ans, Bazaba mouton noir, et puis Bazaba malfaiteur, des escrocs politiques, des moribonds politiques. Donc tous ces gens-là, Bazaba te repère sa confiance. C'est ça que moi je demande au chef de l'État. Il y a qu'à changer le système, il y a qu'à mais Kolongola bango na ba poste on a pas remplacer une nouvelle génération comme que Tambola. Mais ce que ça me bongote maman. 2023 février. Non 2023 to ça kaka. To zota la bisognon. Quand la nebo gouverner ma bébé. Nini wana maman. Justice est là. Non. Justice est-ce que tango quand même tous à la mois différent bref. Au moins à l'époque il y a Kabila makambo justice c'est la guité. Retour de force ce sont en 2023. Et pas ya nani.
bato balobi ndobo babeti ndobo balobi kabundu awo yozo yebate kabundu nde ake poto ba préparer la bonne bango pour comme opposant à Félix mais bon dimelanga ça c'était l'histoire na yebisi ba congolais nyonso boza en Europe il faut bofongola miske kabunda comme déjà opposé à président de la République non tali baya mais na yebisi tala Fayulu na minito azo seka makasi na Katumbi omoni bakangisi photo Katumbi Martin Fayulu na Kabila na monsieur Kabunda Kabundo ya yake wana chemise ya nzao mais maman c'est la tolo ba sérieux lelo Kabunda banda ko manquer personnalité ya mkonja mboka ko bloquer ba garde républicaine ya mkonja mboka azali un politique maman ndo moni pour bien information Kabunda zo koma opposant ya IDPS na assuré ba congolais ba yeba yango pe ba kamwa tetango bazomona Kabunda komi opposant ya ko combattre mkonja mboka Fati Beton mais biso tant que bana ya IDPS makila ki sekedi wa mulumba kondo donc tokozala wana kaka toujours lisu likolo ya lisu ndena yebiso ke mama 2023 kitoko oui ba miyibi tout tokobenga na bango tambo mwamba muyibi mboso muyibi zela na tangele yo samba muyibi samba lukonde muyibi landa masolo mama batu wana tout au président de la République ya Tchewan ce sont des malfaiteurs. Ce sont déjà, ils ont travaillé avec M. Kabila pendant 18 ans. Et vous pensez que M. Batouana va répondre mille na peuple congolais? Rien du tout. Et jusqu'aujourd'hui, les Congolais va jouer là. Pourquoi? Boko Finga, chef de l'État, Mokondiambo Kazana, commandant suprême, Azawana, Azo joué rôle, il y a premier ministre, il y a la diplomatie libanda Yamboka. Personne n'a aidé. Donc, Basama wana bayaki, Toka, Vimbisa Kazak, Kotisa Mbongo tina poche, portimone evimba, bana basi epai, bandako epai, mituk epai, pour la République, l'isolo ko betate. Il système kabiliste. Système kabili wana yango to sengi na Fati Beton 2023, to lingi le sous-système kabilité. Toi on a besoin congolais nous ça se retrouver. C'est ça notre problème. État de siège Nord Kivu, tout le monde est allé pour évoluer bien, basi ko libérer 4 femmes au Bazaraki, il y a Kokangama, il y a 4 mois, mais tout le monde basi ko libérer, bah on impressionne yo. C'est révolution et état de siège au bande comme ça, Bazali ko sengara toujours et long, bah tout le monde a eu état tinate, impressionnant les amis. Merci maman, état de siège est bien. Maintenant ko banza likambo tale état de siège wana. Président Félix Azana souci mboko. Mais batunde ako sala na bango miyibi omoni vieux général chef d'état-major mbala awa uti ko yiba mbongo ebele na ba ministre na ba minduki nde aye ko pesa biso effectif ya ba soda moins de 5000 maman pour mona ke batu oyo bazoko servir nation te mais avec renforcement ya mkonjambo na bolingo auprès du peuple congolais dans mon état de chaise toujours ezoko sala musala ndenge sengeli lelo pe bandeko ya est bazongi pe na misala na bazamba pona nini grâce ya état de chaise soki lelo président lobaki état de chaise avant ekolongwa timu kololi sasa suka ko beta état de chaise sali donc ça veut dire quoi li sasa suka ne ko beta c'est que masolo ya ba ADF ba kodeko ba nyamulenge wana babundisa kabiso na est masolo abu pia batu ba memela biso gero yo mama Commanda Ipo Kazembere Kasereka Kabila maman avant Kabila omoni musée le père place azana tombo nzamba bo mayeli bela nakoyebisa yo mukolo mususu nakoleka na bitabe nakoyiba monima ya musée wana ngai moko nakokende na marto nakopanza yango tata wana mutu ayela biso malheur na Congo musée ayawa yeli biso ba Rwandais. Le même musée qui a signé l'accord qui s'est dit le père, c'était prophète de la nation en politique dans notre pays. Qui s'est dit le père à lobby, Batoyo, Benga Bango Bosolana Bango, Bako Bosina qui te fout à Bango Bongo Basalani, Bazonga. Musée a vu un tracteur, après ce qui s'est dit le père a tenu un mouvement, Kendo Salabilam. Tel qu'un politicien niveau Yabou. Où manquait Papa Mkolo, et ça m'allait. Ndo moni malero wana mankela Etienne Kisekedi wa mulumba muza akufu banyate mbuma est capable de gérer la république ndo moni bitumba oyo lelo tosana ngo
de Nyamulenge bakomi ko réclamer mabele ya ba Congolais. Comment tango boza ba réfugié boye na mboka ya bato? To protéger bino même si to na France okuta ba réfugié bazali. Aucun Allemand bazali. Mais jamais tout le monde a un réfugié où il y a qu'on réclamer ma belle yabat. C'est pitoyable pour nous. Eh maman, pour nous, les Congolais, ça injure. Non, ce n'est pas nous. Parce que Bazalaki a appuyé par notre frère congolais au Bazalaki. Mais bon, il y aura pas que Congolais, mais de l'autre côté, non, 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 non. Musée Azamutu Yama, non, non. C'est notre frère congolais. Mais Azalaki n'a souci à Congolais. Mais Epaulette Kanambe Azali Rwandais, Kasereka, Komanda Ipo, Maman na Bango, Abotama na Tanzanie, Azaki Tielo Bando Saiki Ndumba Ming na Tanzanie. Ok. Bakoli Ming na Rwanda. Musée Azwaki Bango, parce que Tata ya Kabila Kazembe, Akufaka na guerre, Azalaki, sécurité ya Musée le Père. Tango Babomiye, Musée Amoni Bana na Yeba Kabila Wana. Et puis Kabila Bazali Kaka Misati. Zowete ndeba yeko botama Musée le Père alobibo lokola tatana bino akufi c'est mon ami bino boya azubango ayebisi mwasi na ye banoyo bakoma kaka bana na nanga azuna mama na bango Marceline abandiko bokolo tangu bayeko zwa pouvoir oyo mona kito bundao ayebisi kabilo ya mwana bo lokola yo oyena nganzela moko oza mwana nanga yo place nyonso na kozala oza lokola garde corps nangai ndo monaki Kazembele Kapolet Kanambe yepe mutaboma muze ndia bande kolinga te abunda abimisedika pende basamba na ye kule ta ya Musée le Père mutaboma ye Kabila oyo ya mwana oyo kombo na yeza la Kabila te zali Kazembele Kanambe Epaulette Komanda Ipo. Mais maman, ce que tu as la vérité, non, non, non. Tribalisme place on est athée. Congo est géré par il y a des screws politiques au dans le Congo. Même notre frère congolais, Mouzitou, vieux André Kimutayango, Bobé Minaku, Chadar Ndakala, donc tous ces gens-là, Bazalaki Liboke, il y a des screws. Bayaki ko escroquer ma belle ya ba congolais, bayaki ko escroquer bonheur ya peuple congolais. C'est ça qu'aujourd'hui nous maintenant le peuple congolais, il faut prendre conscience. Ya ko landela batwana moko moko na bambongo bayiba, na basi na biso ba viola, na bana na biso ba botisa en désordre. Il faut tokanga bango. Ndo moni na yebiso ke Zili Alengeta abandaki bien. Mais le col komi copie ya famille, IGF ekufi na ngobo. Wanangana bolimbi sangana lobi kaka vérité pour cette osana presse et ça question ya maman journaliste na répondre omoni ndeko Zili Alengeta soki azoko sala musala malam ngai na senga kana Zili Alengeta abandana na session ya Kabila bato ba yiba mbongo sima yoko kota na session ya Fachi Beton ezala leki ya président de la République soki ayibi il faut bazoyer c'est ça l'UIGF c'est ça injustice congolais oye komi na poste kabundu yewa na komi libanda na ebela minere ndolo belenga IGF a maman tika Kinshasa 0 tout moins peu Kinshasa Kinbopeto impression dans les années pour na bamakambo bon moko na solo la moi mingi na bande ko bavanda na gouver omoni quand même balobi na politique tout est possible gouver zo sala mwandam tolo bela kabila ko musu vérité maman omoni ngobila azala makanisa ko bongisa kisasa mulikemkeme oui mais ba administration na yena hôtel de ville bato akuti wana ya Kimbuta nde bazoko déranger yepe mingi omoni quand même ngobila ndenga akoti tozomona pe moi un peu changement maman mboka esha capitale ekoki ko bonga na dernière minute te Kimbuta sali 18 ans 15 ans 15 ans na gouverneur érosion partout foule partout solo partout mais gouverner ngobila gentini to moni quand même moi boulevard et jupe moi lumière to zo mona pe moi banzele mususu bazo réhabilité ba petit bazo kombola yango pe to senga na fena biso gouver mais chez le gouverneur gentini ngobila mbaka osana volonté ya ko sala mais eloko ezo zanga yo ba rejet exacté to senga kina yo kini bopeto esuka na ko kombola te donc kini bopeto ko taper na ba terrasse. Omoni mama tolo la vérité ngobela zo sala ndambu capitale ko soit moi changement quand même
avec 5 à 4 ans. Bon, comme il y a un changement. Quand même, notre frère Jean-Tini Ngobilambaka, c'est mon vieux de Bandundu, Marbe Moutazanga Kabere Temer. Quand même, à travailler, il faut encourager, qu'on mette les paiements à Maboko, qu'on pèse les sous ma casse pour encourager, c'est ça. Ce qui m'ont dit à Salbola, vous mette les Maboko. Les autres, chaque photo, à la Kaka Batumoko, il y a comme ça, pour un jour, il y a pas comme autorité. Alors, c'est ça. Tout le monde a une insécurité dans ces derniers temps. Il y a la Kinshasa et puis tout le monde a accident. Ils ont salama, vendre des toyo. Quand on a incendie, famille mon bébé koufi, bloc on est comme moi trop mi colo na Kinshasa. Intervention dans les aïeux, tout le monde aussi dans la condi. Pour que ba meka ko sala ta pour na situation aussi là. Bon, les cambo italien sécurité, nous avons dressé directement na commissariat provincial, monsieur général Kasson. Au moni mama makamtozana ngona mboko yo eza makambo bitumba. Le même général Kassongo totali du solo ya couvre-feu ava balongolango ezala ki couvre-feu ya coopération ya Kassongo na ba policiers na ya bel civique. Il y a beaucoup de policiers oyo l'état yebaka te baza non identifiés. Ndozo mona bazo sala tracasserie nyoso wana ezali ko fingi sa président de la République auprès du peuple congolais. Ce qui le lombo ezali na ordre. Il faut identifier police, FARDC, Moura. Parce que à l'époque il y a Kabila petit moko azalaki kuluna na quartier ba commissaire policier. Insécurité nyonso tozomona tout. Ezali ba policier. Ba policier na bazolata ba teni na butu. Ba recruter ba petit na bango. Ba bureau de ba commissaire bango ba bureau de butu bazosala ba opération. Kokote la batu na bandako. Ko sala tracasserie. Yozomona roulage. Roulage azosala musala T20 roulage. Est-ce qu'il y a une institution ya l'état? Musala ya l'état c'est la RNI. En principe chaque pays au Tambola. Biso na RDC tozala na ero musala silaka. Il y a l'état. C'est 15h30. Mozomo na roulage, azosa la tracasserie, tina 22h. Police azosa la tracasserie, tina 23h, azokanga ba moto na victoire. Soki otunie, la kiso autorisation, exacte. Nyonso wana, azosa la bongo ayiba, amoni sa congolais passe, ake ngolé sabana na ye. Yango to senga ki na mkonzi ya mboka. Comment kaka na administration nyonso ya l'état, tozomona ka batu ya Kabila. Kasongo mutu ya Kabila. Kanyama mutu ya Kabila. Mbala mutu Kabila. Nani oyo nani Elvis mutu na banda koloba liloba oya suka muyibi oyo ya kalamu oyo même ba Karle wiswana bazaba miyibi fo balongwa bakende na bakosongo wana tala bakomi ko basoda bazokemba ba policier sateni bango bakonzi bazomba bateni wana soda komi ko somba teni na 10 000 francs policier izama kama malamu te nyuso wana izali kofingisa mkonja mboka yango tolobi ndeko ziga lengeta lokola yo batie yo na poche bakomi ko corrompre yo na ba ministère okanga lisusu batute osala bango ditite bon problème exacte sibo na nzela na yo zokutana na ba combattant. Merci. Numéro normalement mboka pour te jeter. Yeyo grand ngolo mboloko ni amayele la gazelle e gogwa mkolo fimbu sikote Moïse Latumbi criminel muyibi ba okangaye. Plus 243 85 33 76 452. Plus 243 85 33 76 452. Boloko Nyamamayele Kisalume mais banda bampang na betu nyonso na sima Fati Beton na 2023. OK. Merci fidèle intendant pour votre émission. Merci à cause de la brancher. Na betan de miki na bino continuer à s'abonner massivement, pour continuer à liker, puis à partager vraiment la vidéo na biso. Comme d'habitude, merci à Mathis avec ma caméra. Merci à Marc Luzaya de la réalisation. Quant à moi, vraiment, on se voit à la prochaine numéro. Ciao, ciao.